Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto mbote na bana nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto bandeko na yeli bino témoignage moko poignant témoignage moko vivant nga moko témoin oculaire nalongwa na lunette mpona ye kosoba na bino phare à phare oyo eza likambo na sérieux yo moto olobaka me soda ya poto miso na yo bamonaka te problème nini obombaka nini eza nini oza moto ya mystique bandeko na ngai boyokaka oyo soda ya poto alobaka eno boluka boyeba misu na ye ezalaka ndenge nini misu na ngai yango oyo olukaka yango oyo bandeko na ngai kangama na nzambe kangama na nzambe kangama na nzambe yo mutu oza na problème mikanda kangama kaka na nzambe yo mutu oza na problème mabota kangama kaka na nzambe mabota koya kokota kota bisimba simba te yo mutu na problème libala kangama kaka na nzambe libala koya yo mutu oluka musala kangama kaka na nzambe musala ekoya ekomonana yo mutu za kotambola tambola bapasi banini kangama kaka na nzambe bandeko na ngai nazali témoin oculaire témoin vivant ya oyo nga moko soda ya poto na uti ko vivre mikolo oyo yango lelo nazwi makasi ya ko témoigner ya kosala surtout vidéo pona yebi ekosunga bato ebele bokama kaka na nzambe oyo nzambe eyaka malembe 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 na escalier kasi oyo bango eyaka na ascenseur wow kangama na nzambe ndeko na ngai Jésus Christ de Nazareth aza mokonzi ya bakonzi bandeko na ngai so na kobela kangama na nzambe yokelanga oya okamwa omona oteme soda poto yo moto temelaka bapasteur yo temelaka kosambela baeglise na telemelaka nzambe te me na telemelaka bapasteur baoyo ya baescro baoyo babebisi image ya bonzambe bafidèle oyo baoyeba kosambela te oyo bakosambela na basentiment oyo bakosambela na baémotion na telemelaka bapasteur parce que bapasteur baza nzambe te alors nalingi olanda témoignage oyo malamu ekosunga yo un jour soda ya poto na longo lunette ona yo monanga bien o comprendre que on a koloba nango eza baémotion on a zui on a vivre bandeko na ngai voiture oboko mona oyo eza voiture na ngai ya soda ya poto na somba na motoki na ngai on a la mokelaka 5 heures du matin pour okende musala mutu moko te akobundisa ngai pona voiture oyo pona defa mbongo ya mutu te mutu moko te akoya kolukela ngai midi 14 heures pona voiture oyo eza ya nga motoki na nga alors na ina bana bino boye bandeko na ngai prenez conscience eloko na yo eza ya yo yango botika kosala bato mabe botika kozwaka bambongo bato botika koescroquer bato botika kosaka bato pona intérêt na yo personnel obongaka te mabe koyaka kaka tala oyo nga na vivre lelo eza bonheur pona nini soda ya poto
nabotama na bolingo, nabotama na kusunga, na kokaba. Alors, bon, on a bien, on a eu ce nom lélo. Voiture, bon, on a, ça faisait déjà quelques temps, et pour la malade, qu'elle est, voyant, il m'a dit, voyant, et la mécanique, partout, voisin, en tout cas, n'a pas été la mécanique de nous simbate. Voiture, ma quel est le donc moyen de sur voiture et ça la guité. Donc, n'a vu les canissini dans le but, il faut le mécanique autour dans Nzambe, qu'est-ce qui se passe? N'a pas problème à moutouté, qu'est-ce qui se passe? N'a pas bondissanga na makambo yo, n'a mon akenda musala pour na osunga, bana orphelin, bana étiqué, ba maman veuve, ba papa o bazangisa, abungisa ba basi na bango, naza kuliesa bango, na foutre la bango école Minerval, na koluka tout bazala bien. Nzambe tala makambo yo kota makambo yo. Bande ko na ngai. Na vandi voiture ezo boya kaka. Mais na lobi Seigneur lobi fona kine musala. Na osala ndenge nini obana na nga na Congo wana nyusu tu oyo na bokolaka, oyo na kabilaka, mwa lipa, mwa nguba, mwa soso, mwa mai, mwa jus, mwa coca, mwa place kolala ya malonga, mwa télévision za pa talaka, ba mama veuve na kosunga bongo na mwa kimbundi, mwa boye. Seigneur, soki musala baby na osuka wapi? Bande ko na ngai na bimi, na jui voiture, na démarrer boye voiture et boy. Natala boy moteur et bimi kaka. Na meki ndenga nyonso tout mot et boy. Na lobi choix ezate. En tout cas lobi na oluka solution ndenge na ke musala. Na keko lala. Avant na lala na tali likolo na bengi Jésus-Christ de Nazareth. Na bengi Nzambe na beleliye. Ya na ibande ko na ngai prière ezalaka communion yo na Nzambe. Ko kende ko tonta d'église ezana mo problème te. Mais bolingo bonzambe ezalaka na kati ya motema. Soki olingaka batu, soki okabaka, soki okendaka vers batu pona ko soutenir, Nzamba kotala akojuge yo, ayebi nini akosala pona yo. Kasi okoki kozala motema mabe na niveau nyonso yo lingi bandeko na ngai. Soza motema mabe jaloux ou jalouse. Okendaka église yebaka pe oza na lifuti na yo. Na vandi natali na yebi ke yo kamwa mesode ya poto. Yimto na telemelaka bango te. Parce que bazali ko bebisa image ya bonzambe ya ona telemelaka bango. Mais Nzambe, moi je suis un chrétien. Na lingaka Nzambe mingi et je crois en Dieu. Voilà bandeko ekomeli ngai na lali na bi na Seigneur, na bi Seigneur talanga mwana yo soda ya poto. Bolingo o nazaka na yango ona bana na yo bazo souffrir. Yo lobaki les enfants bazali bénédiction na yo. Lobaki bana bazali ba innocent. Ba mama veuve il faut kosunga bango. Ba papa o to ba kufeli ba pasi na bango il faut kosunga bango. Talanga na moke na zwaka na sunga bango. Place on akendela musala, voiture oyo yango kaka o nga na kendela musala na somba na mbongo na nga mo na mutuki na ngai. Kasi voiture oyo soki elali bana wana bakolia ndenge nini, ba mama veuve bakolia ndenge nini, bana bakokende classe ndenge nini, na foutre bango Minerval ndenge nini. Seigneur kotikanga te, sunganga mwana na yo, sunganga mwana na yo, limbisanga soki nasalaki mabe. Baza na problème moto te, wa baza kobundisa ngai, Seigneur bundisa bango. Kasi tikanga Seigneur, fongolanga porte na kendaka musala, pona sungaka ba oyo bazali dans les besoins. Seigneur, merci na bolingo na yo, merci na koyoka oyo yoki ngai mwana yo, merci Seigneur kotika ngai te, bolingo na yo eleki nyonso Seigneur. Bokangama na Nzambe. Bandeko na ngai, lobi na tongo na koti na voiture boye. Na démarrer ka voiture ka boye. Natala boye, voyant ya moteur na tableau de bord, ezali sous-souté. Na meka
démarrer boye na kende boye bande ko ngai pepele si na boulot na komi na boulot sans problème na silisi na lobi bon na zela na tant na aussi ça musala na poko na ça musala boye na kota boye na démarrer boye voyant isate voiture comme tambola nango normal voiture et comme kotambola normal na ke na mécanicien te na ke na garage te et l'autre côté na salle l'autre côté kaka nzambe oyo kaka otobelelaka avec beaucoup de respect na senga ki na ye atala likambo nanga akoti yango pe voiture ezongi normal kangama na nzambe ndeko na ngai tika ba blague tika l'hypocrisie tika orgueil tika prétention tika ba oyo salaka kangama na nzambe voilà on est là no lelo bandeko na ngai yango wana ngai moko témoin oculaire ngai moko témoin vivant témoignage vrai sur vrai pembe pembe vérité sur vérité bandeko na ngai kangama kaka na nzambe sukiawa comme la prochaine émission ciao Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.